au passage yango GG au passage yango Angelica parce que oyebi ke baza ba envoyer na ya bonganga ba envoyer ya bazeke ba envoyer ya kozongi selo evi na ndako ti lelo lokola evi azongi na ndako toyebi ke GG ndakendaki kokota po evi azonga po yo Karine kokosa bato tolingaka evi te olela evi pembeni okufa Karine sa evi oza na mobali ya koconsidere o te ye GG ake na bonganga kuna Angelica pe ake na bonganga kuna baningiselo pona nani nzambe mokilibanga ya mokilibanga ya mokilibanga donc Karine atindi Angelica na bonganga atindi pe GG bake ko bebisela evi mukanda babengani evi na Suisse alobi bana nanga boke kokota kaka nga mama na bino posa magoda na lingi kaka evi na ngima goda mususu te ata na saka vantare na kimi ata na saka vantare na kimi zalomo saka mobali na ngate saka babezi nga kaka mama na bino evi otindi bana bato bake ko beta bazege bake na babraza koningisa kombo ya evi bake na braza baningisi document ya evi ya Suisse po evi ya bima Suisse ya kofanda na Bruxelles oningisi evi ti ba refoule evi na Bruxelles nyonso na bongangati evi akomi lelo gigolo mobali o bafinga mobali o bemilia mobali o balobaki asumbaka na kaleso yaya soki eza kisi te bokoloba eza nini azongiso pembe na mwasi wana soki eza kisi te bokoloba eza nini bolobelanga bokomelanga na commentaire tapotelenga le live evi o baemiliaki kaleso netikaka 2,5 kg ya grame ya nyei balobi evi na kaleso na ye bagigolo ya masuba etikalaka soki eza kisi te ke bagege basalelaki evi mobali nini akoki kozonga bisika baemilia ye bongo bafinga e matin midi soir bomoni pe bazo filmer pe alali ako gonfler kuna lokola nguma a gonfler kwa nguma linga mela eriata mwasi yango isusu azwika ka evi yango pu abwaki na réseau soso po ala kisa mokili botala lokola nazo sakana ye azongelinga lisusu mais yo ndo moko zo sambwa Karine yo moko zo bima faiblesse ya fi tema bozo ba fi bozo ba intelligence te boza na ba sagesse te boza na mayele te nzambe nanga baba so bazongisa bango na Afrique ko ba eko bebisela biso poto ozo sala loko ozo sala vantare ke evinde bazo seka nzoka ba oseka yo moko ba chinois no Karine batonga kayo ba chinois na yo wana ya basilisa ko na privé bamona ka yi alongwa kuna zoba afinga evia ye wana isusa yo kasi loko soki boaki evi na réseau sociaux emilie evi mais yo moko Karine ozoza le emilie yo moko eza soni ozokisa basi soni ya poto parce que mwasi ya poto jamais akofinga mobali neke asumbaka na kaleson asubaka na kaleson alumbaka sola munoko akabelaka mwana mbongo te yo moko sisi ozongisi ça veut dire que nyonso fingaka evi ezaka lokuta nani azosambo yo kanisi kwa evi nde azosambo nzoka yo moko Karine ndoza zoba numéro 1 ya bana basi zoba na bachino bapesa kombongo basi bakomprendre ke mwana aza zoba afingaki mobali akabelaki te ye moko akobimisa mobali atangisaka mwana na klasi te ye moko lisusu wana tolali tolamuki evi depo akenda anniversaire azonga te evi depo akenda anniversaire chinois moko atindelaki nga voice evi depo akenda anniversaire azali pa Karine evi na Suisse kuna babotole mukanda evi na Suisse kuna ndako eza esu te evi azakaki pa Karine wana chinois na bango moko abimiselaki nga verité chinois ya Karine moko abimisenga matia bi evi azakaki pa Karine depuis mokolo anniversaire aze pa Karine ti bozo kazosala live wana ti bozo mwana azosala live wana eriata azosakana na moto eza evi mais nani azosambo nani azosemilie bana basi nani azosisa valeur ya bana basi eza yo moko Karine olobokoza fi ya kitoko wafi ya kitoko te o fi na koka yaya nazala na résidence Maison Blanche na lalisa gigolo na Maison Blanche ona finga ye ona emilia ye nazongisa na Maison Blanche kicho ya somba te mbeto ya somba te drao ya somba te après azwa mutakala ofele Karine oza na solitaire oza vraiment na suli te Karine donc lelo loba koza na suli ba zoba peni ba fata ka Karine wa botutu moko ya grave il faut le cas délivrance
wana botutu moko parce que nga na maison blanche na nga oyo na kota mobile ayebi valeur ya mbeto na nga te ayebi valeur ya basani te mesani ana nde alelaka ayebi valeur ya serviette te mais serviette ana nde soki asukola apangusi yango salite ne na toilette après nasombi omo na mbongo na nga ayayi oza mwasi te oza mwasi te tika kosalaka fanteke Karine naza maluka Karine wa oza na suli te oza botutu numéro 1 makolo kilo numéro 1 oza zoba ya mwana mwasi oza zoba ya mwana mwasi échec ya béchec de mwana mwasi asisi valeur ya bato ya Kisasa na poto eza yo Karine eza yo Karine kosaka ta vantage ke evi azobondela nga pe oyokaka soni te osila soni ozaka sire na bana no bakendaka bonganga ozoya pe na live ngai azokangama na nga na lingi susu te ozosala pe fiere na make-up yaya make-up pe mobile asomba te botutu boza na ngwa bwana botutu façon moko nayebi te so balekisa bino na makolo ya banganga ube makolo ya batata na bino ava boya poto balekisa bino basopela bino mai na se makolo te po mwana mwasi oza na poto mobile amemisa yo zemi yo moko yaka ko bemisa biso vérité adepansa zemi te asomba couche te azongisa mwana na classe te biloko ya ndako ata moko asomba te après yo lelo susu ozongisa na ndako ya bwana asuli te botula ya yango bo considérer bonganga te nganga ya malamo c'est Jésus Christ nganga oya ko pambola yo sans condition sans période de succès c'est toujours nzambe ya lola ya bo pusanela nzambe ya lola botika ba camarade o bazo mema bino ke yaka ko kende pa pasteur oyo akosukolo ko zana succès ya eza na camarade mususu akola kiso pasteur yo zo mone pasteur na Bible nzoka après wana baza ba marabu nzoka après wana camarade na yo asolola deja na pasteur wana ke soki ayewa soki abimi pasteur tozo manyata ne ya makolo omone okendaki pa prophète bazwa manyata na yo bapese pa prophète wana prophète azwa chance no nyonso apesa camarade no aya na yo wana ya botika comportement ya komemana ke pa banganga soki omoni camarade ya malamu azomema yo pa nganga ya boya eda le nom puissant de Jésus yebisa eke nzambe akelanga nzambe asalanga na libumu ya mama na nga sa mama na nga ke koluka nga na bonganga ça veut dire eyinda na butu eyinda na moi eya na tongo na ko réussir avec souffle de vie avec mabolongo na se avec nganga ya banganga marabu ya ba marabu c'est Jésus Christ batika kokosa bino na banganga nganga ye moko pauvre nganga ye moko mwana na azolala na mbeto ya salite nganga ye moko azofanda na village nganga ye moko azofanda na ndako akobukana nganga ye moko azolambela ratio ya 4 plaque te mais yo za na ndako olambelaka ratio ya 4 plaque olambelaka banzungu ya cher yaya oza na bamapa bamiliki matin midi soir mais nganga kuna aza na nido oza nango na ndako te bokomelanga amen. Mais yo pourquoi soki koluke pa nganga beta mabolongo nzambe opambola yo matrice no bazikisa na famille nzambe akosukola matrice kozonga ya sika dans le nom puissant de Jésus obotaka mapasa te nzambe akopesa mapasa na kondima na yo nganga kokenda kotiela ngolo na libumu nganga kotiela ekeko na libumu akotiela monima oboti mwana mususu boy mwana komi démon depuis obota mwana malheur na malheur depuis obota mwana problème na ba problème depuis mwana obota mwana na hôpital lelo lobi parce que oyebi ba lien o nganga tiaki yo na zemite bolukaka mwana epanganga te meilleur nganga c'est Jésus Christ meilleur nganga muto apesa ko pema na butu pe olamuki na tongo muto abakiselaka biso force na journée c'est lui qui est marabout de marabout muto akopesa yo énergie akolia muto akopesa yo appétit akotambola muto akoprotéger na accident na balabala yaya bomona wapi nganga protéger muto bazoka nele na monde en ténèbres bazelio banguna na butu na balabala bazo zelo na voiture na yo leka osala accident bomona nganga protéger nani yango akoyebisa ngaki nganga sa protéger ye po asala accident na nzela te ce n'est pas Jésus Christ eza nzambe apesaka pema na butu te yaya bana misusu babotamaka minui bakufi 2 heures mais yo moto ya masumu olali minui osali ekobo na mobali ya motu
mais nzambe wana apesi susu souffle de vie, apesi souffle de vie susu abakisi lisusu force de vie, abakisi lisusu makolo ya kote oh Jésus, abakisi lisusu miso moni na tongo lokola aigle, oyebi ke eloko soki na simba eza mabe, eloko soki na sali eza malamu, soki na sali na okende na mabe me na kwa kosenga bolimi, c'est toujours Jésus Christ mon Dieu. Ndenge nini bozoluka ba monde en ténèbres, ndenge nini bozabasi kitoko, nzambe akela bino na mabele, nzambe akela na kibomwasi, nzambe akela on eteni ya Ève. Est-ce que eteni ya Ève avant nzambe a créé Ève alukaki pa Satan? Avant nzambe a créé Ève, est-ce que akendaki ko créer Ève na mabele pa Satan? Non. Nzambe moko a créé Ève na lolenge ni na mopanzi ya mobali. Après nyoka eko kosa Ève, Ève pe faible aeko kosa Adam. Yango lelo bomoni ke tokoti na masumu na masumu. Mais pourquoi yo lingi nyoka ke kokosa yo? Bolanda ke histoire ya Bible te. L'air nyoka kosa ki Ève. Ève azalaki na bilamba. L'air nyoka eko kosa bango. Balembuma, batikali mutakala. Yaya pourquoi bozo mitikala mutakala liboso ba marabout? Pourquoi bozo tikala mitakala liboso ya bato ba okanga bino ba chance? Tam susu nzambe lelo esimbite. Yaya kosimba na poto ce n'est pas nini destiné na yo ezaki okozwa na poto. Mutu musu na poto kosala te mais nzambe azo pambolo na ba façon musu. Boko melanga amen. Hein? Ezate destiné à tout le monde tokopa mama na poto. Eza bato mususu destiné na bango ezaki bakozwa musala na poto. Eza pe bato mususu destiné na bango bokozwa musala te mais nzambe akopambolo na ba façon mususu. Eza pe ba mususu ki okozwa no mobilité mais okozwa la force na business moko boye. Oko se retrouver kolekata bato bazo sala. Yaya tozala kana poto awa. Eza la bato mususu basala ka les premiers jusqu'à les 30. Mais ce qui est comme les 4 mbongo ezati. Mais yo motoza na social azo senga yo a defo mbongo. Ça veut dire que nzambe atiaka mutu nyoso distinguer ndenge moko te. Mutu mususu akokende musala aza tellement fatigué. Mais yo ozana ozozo musala te. Mais ozana mwa mike na pe mutu musala azo senga yo. Ezalaka oh Jésus. Lego zomona mutu yango bomoni na poto nalinga koseka mutu te soki azosala te, nalinga koseka mutu te parce que azangi, nalinga koseka mutu te parce que lelo eboyi yaya parce que lelo eboyi lobi eza ya nzambe. Lelo eboyi lobi eza ya nzambe. Pourquoi bozo bimisa espoir? Bozo bimisa espoir et pourquoi? Lelo nzambe apesi mobali te, mais camarade no aza na mobali yaya etinda te ke kokota lifelo, etinda te ke kolukanganga. Nzambe apesaki camarade no mobali. Un jour pe kosalelo grâce na kondima na yo, okozwa o ezaki ya yo te komi ya yo. Eloko mususu tobota mango na mokili ezalaka ya biso te, mais tokomisa ngo ya biso parce que na kozala na kondima, kozala na elika, le ozana pema na bomoi, le ozana souffle de vie wana ozola muka. Oh Jésus, bino ba mususu bosenga kaka nzambe pambolanga na bozui, nzambe pambolanga na mobali. Non, yebisa nzambe na lola, na pesio merci na tongo parce que ba o tolala kina bango na minuit. Pour le moment ba mususu baza na hôpital, ba mususu baza bazo tia bango ba serum, ba mususu baza na koma, mais yo nzambe wana sali yo pema yo fele. Olamuki su na tongo moni mapata na mokilo nzambe akela na mayele na ye na lolenge ne pourquoi zo ki ne panganga. Yo kasi nganga na soki azaki na nzambe alingaki azala kolata bilamba salite, alingaki alata babiloko bokoko na nzoto. Yo somona mwana na nzambe muto aza na bénédiction azaka salite te azalaka propre. Pourquoi bino bozo mitinda bisika oyo eza trop salite? Parce que ndako ezaka na salite eza na esprit démoniaque, ndako eza na salite eza na monde ya sorcellerie. Yango na vie na biso ya bomoto tolinga salite te. Le yo mwa soza salite ça veut dire za ne loko moko ya lien ya famille ya tata na obe famille kote ya bo mama. Il faut koyeba kokimisa ba lien wana beta mabolongo na yo. Mama koki oboto lelo mais akoki kopangelo libala te. Papa akoki kosalo lelo na mokili mais akoki kopesa mobali te. Mutu apesaka mobali nzambe alola, mutu apambolaka mutu nzambe na lola, mutu alokotaka mutu na potopoto asukoli asali Jésus oh nzambe na lola. Yaya bo gloire na nzambe. Bana basio ba fia braza bo gloire na nzambe.
Nzambe apambola ki bino na ba visa. Nzambe apesa ki bino ba facilité ya ba visa. Il y a combien de milliardaires bana na bango boluke bango visa bana na Congo mais bazwaka te. Mais yo Nzambe apesa ki visa na facilité. Apesa pays wana na facilité. Mbongo ya tata te, mbongo ya mama te, mbongo ya mobali te. Mais opamba me oye poto. Lokwa Nzambe apambola ki oye poto. Ya yeba na ko avancer na Nzambe wana. Ako continuer ko pambola yo. Ata famille ya tata no lobaki ke lokola ya ke poto bana nanga bakete eko simba te na bloqué ya soko zala bon Nzambe eko zongi la retour na l'envoyeur yoko toko zala vie ya kitoko obota na Afrique te eko bota na poto. C'est grâce à Dieu. Eza bato ebele awa babota na Afrique te babimisa espoir baya na poto na ba âge ba 40 ans zemi apamba bazote melek baya na poto baya ko zwa soins médicaux bazui zemi baboti ya eza Nzambe asala ka miracle na ye. Eza Nzambe asala ko ya ye. Eza banganga te. Ba mususu bazota poto ba yana biso mikolo problème ya libumu azaka na ndrium azota zemite abimisa zemite melelo akomi na poto bisika hôpital ezolanda soins médicaux bisika o bazolanda soins médicaux ne matin midi soir baye koyeba o bayebaki na Congo te me baye kozwa soins na ye omoni lobe aboti nyonso ezani eza Nzambe tozalaka te kaka po Nzambe apambolinga na mobali ya mbongo po Nzambe apambolinga na bozwi na linga Nzambe non Nzambe oyo abimisaki bisika o babandaki koyeba soins na yo te oyo oyebaki te soki ozalaka na malade crise cardiaque oya yebite soko zala obela tension oya yebite soko obela motema mais lero komi na poto ba yebise ozana problème ya crise cardiaque mais to sidi sango na kisi ozaka problème ya motema mais na Afrique oyeba kite so zana problème ya motema obela tension mais lero ye na poto déjà omi yebi c'est Jésus qui fait tout là. Apambolio na facilité, apambolio na médicament ya facilité, apambolio na comprimé na soin ya facilité. Autant so na Congo kenaki banga baki osala opération moko ya motema mais bakoki ko sala ngote na ba mbeli ya kozika na ba tétanos oke ko bela mais Nzambe wana ya ma alongolo bisika bakokaki ko sala te. Apambolio na façon mususu ya état de santé. Ya toye baka ko senga bolamu na Nzambe. To senga ka bolamu na Nzambe te lero zimbongo ebele, lero tondisi bilo na ndako lero tondisi ba bijou eza babola mususu Nzambe azosalela biso babiloka mike nyonso te saka Nzambe merci parce que Nzambe ndi abi destiné na biso ba mama oyo fi capable botika makambo ya kisi bo croire na Nzambe alola Nzambe apesa ke souffle de vie pourquoi Nzambe akozanga pesa mobali ya mbongo nganga nda pesa kabino pe moboza nango fi capable Angelica na GG est-ce que Nzambe nda pesa kabino pe mobola mukana nganga nda pesa kabino pe mawana mais kaka Nzambe wana ya lola pesa pe ndenge nda kozanga pesa mobali parce que po boye baka kozo autorité na ba prière te parce que ce kozo autorité na prière bande ko nanga ngai ya wa 2 jours 3 jours nazaki na problème ya makolo o ya droite makolo ya droite moko yaya ebande ko sala nga ko lemba makolo ya droite oyo ya na sala ya 3 jours nazobela makolo ya droite et na tuta na kite nazoka kite nazoka kana butu makolo ko soki komi na butu makolo zo ninga na lokwa nina na kati nazomona nazofina ngabi nini kaso natalinga bi na meli bakisi ba paracetamol douleur exoki komika butu e mati ngabi non nabite oyo koki ozala na mutu a réseaux sociaux nayebi monguna mususu te akokutanga na balabala ko jeter yango na porte yaya nazwaki autorité des jours wawa ti bomona kinga na osala live te nazwaki autorité na makolo na ngai oyo nazwi na sambeleli makolo ngabi Nzambe yo ndoza docteur aba docteur oyebi kinga na kota akisi te na pe na mutema mabe te ke na sala mutu mabe ata soki asalinga mabe naza na mutema na te parce que Nzambe na kokoso te yo ndokelaki mutema na makolo na nga na yeko tika ngwe pana naza na besoin pesa nga résultat ya makolo na yebi bonganga te na kota ke pa marabute na kendaki koluka mutu na nzela lisifelo te nazwi bandoki ya famille ya mama nazwi bandoki ya famille ya tata nanga naye kozwa bandoki ya connaissance ya relation ya Afrique ya poto naye kodekrase bango na brise bango na moto na Nzambe naza na besoin makolo etelema yaya lobi na lamuki naoki susu mwa mpe ngabi te o makolo na nobiki te na tongo ya lobi na telemi na sambeli na lamuki nazwi mungwa nazwi coup de girafe nazwi banzeto tolambela kango pondu na otaka yango na Afrique nazwi bassin ya mai na tie na moto na tie bassin ya mai nazwi mungwa na sopi nazwi coup de girafe na bwaki na kati nazwi feu de relais na bwaki na kati nazwi makolo na zindisi
na bandi ko pamela na bandi ko zwa mai nazo fina makolo nazo sambela na kati ba lien oh ya yanga on atamboli nazo ka bien parce que nini nalobaki nzambe alola vana ke d'hôpital camarade nanga azana Suède abengi ngabe chupet kenye na hôpital batalo makolo ya mwasi ya burundese ngabe te nga vana ke hôpital na lingana bele no nzambe ya hôpital nzambe apesa ka bakiti yona za likolo zo mona nga nzoto mérité ya kobela te ya na pamela ki makolo depuis lobi esili est-ce que nakota ki na ndako banganga na keta ina ko manganga te parce que na odora ki nzambe na kofungola motema na konzima nanga na bike nzambe ko sala mais bino bana basi ebele bokomi ko kende na monde moko boy parce que bozo nzima te ke nzambe akela ki na libumu mama o abimaki na yo na 0 année okomi lelo mutu mokolo okomi na famille na yo ke akokipe ko salelo eloko ya minene ko leka ba oyo zo mona parce que bozo nzima te. Parce que bozo sambela na badoute, o sambeli lelo yo moko na mutema, est-ce que na obika pesa, est-ce que na zo mobile. Déjà les ozo douter ozo kota blocage. Ozo douter ozo kota esprit à freinage. Ozo comprendre sambela nzamelo yeba ke nzambe eko simba, ate simi na tongo te ko simba na poko. Parce que les ozo na souffle de vie na monde. Les nzambe zo peso pe maya ko bi mi espoir te, lelo ya yo te, mais lobe ko zala ya yo. Nana yeba ke lelo première dame oza la première dame. Est-ce que première dame a fanda pesant na mayele nebo un jour vous la première dame à Congo? Hein? Pourquoi yon nzambe ko sale lope le lote ke lobi poko mi première dame à Congo? Pourquoi yon pe nzambe ko sale lote lobi poko mi mama Sandra à Congo? Hein? Au fandi pe bobo nie nga penga ba komo senga nga mbongo nazoka ba ya c'est volonté de Dieu. Yango nga makambo susu e bénédiction mutu na okela kango kanda te parce que na ebi lelo ya ye lobi pe ko sala yanga. Tozalaka na bolingo ya sincérité, tozala na bolingo ya nzambe, kozala koyima ima te soki moninga azwi. Tamsu oya yo lere koya, moninga wana ozobanga lelo, ya ye lobe kosila. Yango toyokela kilo lendo na ba pouvoir te. Kozala te parce que lelo za mwasi ya mokonzi, olingo beta basi nyoso basi ya bakonzi te, o décrit famille na bango parce que yo lelo za. Oyebite o nzambe akosala lelo lobi nango ekoya. Oyebite oyo zo décrit lelo. Lobi pe nzambe akolamusa ya sukoli ye. Yo akitisi lobi pe atie bisika bokonzi. Est-ce que oko supporter ba douleur bando sala? Yango lenga nazomona bato bazosala na mabe na monde oyo. Natala kabwe, est-ce que bayebi ya lobi? Est-ce que bayebi okoya lobby? Est-ce que bayebi mokonzi ya lobby? Est-ce que bayebi akoza première dame landeme? Yango zomona ke biso bato mokili tokomi kobungisa bonzambe parce que tokomi kolinga mbongo. Tokomi kolinga ba oyo bazana ngo lelo na bozwi. Tozotika ba oyo bazana pasi. Tokumelika bato bozwi parce que tozobimisa espoir ke mutu ya pasi oyo balokota ke lobi na bonzambe akomi première dame. Lobi pe obosani ke lobi pe wana pe bakoki ko lokote pe lelo akomi bisika wana. Parce que bozo na kondima te, bozo linga trop ya facilité, mais bozo kima ya difficulté. Ya difficulté ne zaka ya bonzambe, ya facilité za ya mokili me umelaka te. Boko melanga amen. Bozo na matisa siko bato, na bandiko matisa bato. De bo pesa conseil ya malamu onga na pesi. Donc fi capable pour ko silisa nga pour na matisa bato, fi capable na vie ata bo potani na mutu ndenge ni ko bimisa ba secrété. Parce que mutu musoko bimisa secret na epe lobe bomio. Na vi ko bimisa ka secret yaya. Bo camarade e simba ka lelo lobi pe boyi. Mais ce que boyi bo gardane ba secret wana parce que oyebite à part ba problème, lobi tam susu mutu mususu kwa ko sunga kaka mutu ba problème na bo swana ki. Tam su bato ba ki ko support yo omoni ke ba onde yanga na kimela bango melenga problème kako mutu aki ko bimisa secret na wana tamsu lobi ndeka ko pesa ta mai tamsu lobi yenda ko pesa to liputa zipole oza maladi to ana poto yaya mboka bana na bana papa azate mama azate lelo problème eye ya to ebaka ko soigner parce que oyebi te yakoya na butule ko bela ba mususu bakufa na poto wa yaya po anini ya ko bebisa ba relation na bato mutu mususu okapuka ka kufa ne na poto apola na ndako na ba acte po na nini ko bimisa ba secret ce n'est pas bien to soit na to abato mokili mais to bomba na ba secret o to solola le to zaraki amitié le to zaraki yaya na leki le to zaraki bana libota moko ezate soko bimisi secret nde bato bolinga ozo kimisa bato
fait capable côté wana penza yeba kozonga lisusu parce que camarade malamu abimisa secrétaire lelo tozokima bafamille tozokuta bacamarade na poto koleka ta famille koleka ta oyo bimane tata moko mama moko mais